Bonjour, bonsoir, Bandernos, Bolanda Biso na mga oyo, et de prendre un air Bolanda Biso, Ezanga Lisusu, Sœur Marie Grâce, Miss MG, na yesu na bandako na bino na émission na biso, na télé-réalité na biso, elambeli ya bana poto. Elambeli ya bana poto na lobaki a tozoyekola. Bana oba botami awa, bana oba kie na mboka oyo ya Europe, mingi toyeba olamba te. Mais na loba so na okufi toza na bomoi, eza possible ya koyekola nyonso to. Okoyekola lango, koyekola kolamba, koyekola kolata, koyekola koloba nyonso to bayekola. Yango lelo na ye na mama naza invité na nga oyekola kisanga ndenge lamba madesu. Madesu na ye bandola mona restaurant. Dans madesu wana nde nazolo barabe maman nazo mona da ya da Sandra da o raté lelo raté penza. Ayo sade balaba madesu na tsala lelo kote na kati mais ezalaka na gumoko siko nga na tuna nga na invité na ndako ya ala kisanga ndenge ni balamba madesu wana. Avant de présenter bino maman nanga dans mo bomoni na lati noir bible lobi na biso to lela na ba o bazolela na temps o vraiment toza na temps moko il y a pas si mingi. Donc mes condoléances nanga ba famille nyonso o bazolela na ngonga oyo, mes condoléances nanga la bano batikele ba orphelin ba orpheline ba maman batikele ba veuve donc ba papa, mes condoléances nzamba lola comme ta ko consoler mitema, nzamba lola comme ta ko pesa bino makasi elo na ko bato simba prière. Tant que tu as besoin en Zambie, tu as besoin de la distraction, on a pu connaître, héros, tu as besoin de simba prière. Zamba yo karalibon deli, ayo karalibon deli pe aroya dans la biso. Donc, elo na ngena lo bango na pe bo s'abonner ebele na Time of Grace TV. Bo s'abonner kuna nde bozo la vidéo na biso, maman la nga première fois bomoni bon no moni sous elle c'est ma maman chérie. Donc, c'est quoi nous présenter biso comment est maman Claude et quoi maman Claude et quoi dans Londres bayebi restaurant bato babanda tabala Londres Londres leni bato ba pesa idea tabato sala boto ya e baza bango to la ba recette ne o ale c'est la biso lelo c'est la biso madesu on a ka de botala ngo bayebi yango. Donc tu vas dire présenter biso bon na représenter madesu nanga na tokisi madesu na tiaki madesu na mai après na tokisi madesu donc madesu elala na mai après na tokisi yango tant na tokisi yango po na yebike batu mingi tobelaka ba estomac po madesu apembe batu mingi bakoma ko éviter yango po na ba estomac soko olingi o but estomac ayoka capacité ozu madesu tant ozo tokisa madesu osui tangausi okati mike oti yango na kati ezotoka na yango po wana soki moto obelaka estomac kolia na yo problème ekozala te. Natokisaki madesu nanga bongo natiaki tangausi. Bon oyo matungulu nakotia ndembi tomati mwa ai moke po ai vraiment mosusu ebebisaka biloko bato mosusu oyo bayeba kogarde biloko bien te. Mwa céleri nanga nakotia mwa mbuma pilipili c'est tout. Marque ya tomate nanga yango oyo natiaka. Bon osela kibe osela ka mungwa nasala kibe na mungwa matungulu nasangisi na kibe boye po matungulu eumela ekolemba noki ado so tie matungulu boye na kibe so tia mbala eumela te elemba elembisa matungulu elembisa ngo avant ke ndenge eumelaka po ezo moto. L'huile nanga yango nasina tina nzungu sikoyo nazotia matungulu. Botala mwasi nyonso tu wana opesa conseil ntango oza kolamba fo cuisine na yo ezala tia moto mwa makasi yango oyo nati nini na ngai matungulu esala elemba oyebi kaka matungulu so elemba apasima nakotia ndembi natina nini matungulu ezwana nini. Ok donc nde eza bosiko totiki matungulu na biso elemba madesu mobima tellement goût esalaka bo esala no mbisa okanga compliqué te otia o ndenge basi mosusu balingaka ati saisonnement oyo ati non nde biloko nanga nasalelaka madesu nanga yango eyali kolamba mwasi fo ana patience
faut kopatiente kolamba il faut ozala mpe na amour ntango ozolamba il faut amour ya kolamba ezala soki ozolamba eloko oza na bolingo nango te biloko ya malamu te ata ti osali bamiracle ndenge surtout il faut ya na patience ya kolamba il faut olinga yango mpe eloko nyonso il faut adorer ça. Comme moi j'adore préparer nalingaka mpe kocréer ozomona il faut olinga yango yango wana omoni ke motu nyonso tu biloko ya mama Claude ntango nanalamba madesu na nganda na restaurant bato bayalaki soki ayele mosu asengaka apesa na bone na bamindele banda kolia madesu na nga balobaki apesa na tolia ata nini madesu apamba nano avant otiela biso basomba biloko ezali lokwa baentre na bango mbala nsima nde na malu soki ainvite nga ngai nde nakolinga na invite na ndako nanga mpo nasala ngolo ya liboke nasala babiloko mosodo bana osala na restaurant moto oyo mpe akolinga soki commande apesi na kosala oyebi madesu deja madesu oyo bato ebele madesu oyo deja bato ebele bapesela yango commande donc bato bayebi ke azali na mama mpe azali na restaurant esila restaurant eza te mais soki osengi commande asalaka na ye nyonso même ya fete asalaka nyonso madesu naka madesu ebimaka bien moko so nami tuna madesu yango ebimaka bien boye ndenge nini donc lokola baki vraiment lokola baki kendo bayekolaka yango wana nge na nga nayekola parce que lo omona remarke madesu otie 5 anini babengo nini matungulu 5 matungulu lo matungulu fo ezala ebele matungulu ezala ebele matungulu fo ezala ebele sabu na nini so matungulu ekosala combien de temps mbongo na moto eyali ça dépend ya lituka omoni matuka na matuka eza na ndenge nango epesaka gaz ezala chauffaka makasi bon eyalika ndenge ça dépend ya ndenge ya lituka na ndenge ya moto nokotia ozomona kolamba eyali ke motu mosu okopesa baminute mais lituka na yo nde biso bati baminute wana lituka no nde biso ekobela bien te mpo lituka nde esa moto makasi mingi te ozomona ko motu mosu omoni lituka no ndenge motu mosu ana lituka so ya monene koleka oyo ozomona ekobela ndo nango napesa baminute te donc ozelaka atie mo ebikela ebeli mwasi alaka il faut la patience kolamba il faut kopatiente mpo soki opatiente te biloko nole biso tosali yango bien mais ekozala ekoya malamu te opatiente te ozomona mwasi fo lambaka biloko oza motema pio fo zala calme motema no fo ezala pio fo lambaka na patience avec amour ozolamba eloko no na bolingo po balobi bolingo tout c'est l'amour Dieu est amour oyo azangi bolingo ali mwana nzambe tifo na bolingo ozolamba biloko oza na motema okita na motema eza bagene balambaka motema mbangombango ebimi donc mwa tomate ebela te déjà kutu babisu bazala mona nde atie ngai liboso nalamba moka natie matungulu boye natie nango mamona batomate mamioso okolamba mpe okolamba bongo kobela nango mais il faut ozala patience te biloko yango ebela tomate oti ebela otiraka matungu otie matungulu ebumbelaka ande namona mosala natina mpaki bwakika naye nazoyekola sikola bomusava mwa temps namoni sikoyo nete bazosala mwa nati ndembi nanga nati ndembi nati mwa ai ya mokie ai mingi te ai mingi te nati mwa ai nanga c'est bon tomate eza makambo ya nsima vanda pene toka po matungulu fo elemba mpenza bien apres nsima nde naye kotia tomate nsima tosala bino mpe ya recette bien nzuku eza mwa nini likolo ya chefu nzuku mpenza donc ntango nga mona kosimba makambo mwana na ngai ekobongela bien nayebi ke oyo adeklaraki azomona mais nakosimba yango oyo ekoma bien tozoyekola biso bantundu nakotia toyekola
nzungu bien okomona na biloko bien tozoyekola tolobaki merci mpona baremarke na bino esala biso bie tozoyeba mpe osala lelo nabibi tongotongo nakosoma mbeli nakosoma mbeli na basani nangayaka badesu oyo mais ça va non ça va quand même bala sima vraiment donc koyala ya ba modèle professionnel professionnel non ba simo ya jeune moi bala sima biloko professionnel ekoyanga mona osimbango omona mpe yake ntango madesu wana ndenge nzungu eyali ezomonana ezotoka poli mpo nzungu ezali mwa likolo nzungu ya likolo namoni kaka nzungu kitoko nasepeli nango nzungu kitoko babinanga no stick nga be oke nasomba me nzungu eza kitoko tonanta ezala nde likolo makasi ko bachef nazokongo mpona mona mpe kolambela bamadesu to pondu nde ezala ebele mais ça va donc bino merci bolanda biso vraiment madesu nayebisi bino naomona mama ya double tete ndenge ozorate madesu oyo donc lelo nga naza oliango toliango na loso orate nzambe apambola bino bolanda mpenza bosabone ebele na time of grace bosabone ebele nicoleta na osabone te nicoleta bosha nicole bosha ser nicole abokakila bakombo nyonso mama na miradi bosabone ebele nati dina na susi ayo yango wana mamama sheri ayo yango wana na oya ti france mbisi moko olambaka nalingaka yango na oya ti france oyo olakisa ngai mbisi wana tanti beya mbisi wana osalaka nzela econfinema esila nzela efongomaka na okatisela yango mpona yeba olamba mbisi wana boprepare mwana ti nabona kende bayozongisela bino ayebi te ekolamba te donc c'est ça tozela siko odina biso ezobela tozela nano ebela to ana patience ok totika mpena totiki nini na biso ebela matungulu ebela bien comme ça toko matungulu efe ebela bien tozela sikoyo matungulu na nga yango oyo ebeli sikoyo tomate omoni marke ya tomate oyo yaka bien ya ngai mingi te batomate mosu ekoma soki otie ngai makasi oyo ya ngai te marke ya tomate oyo yaka bien yango oyo natiaki yango awa natia yango na kati ya sauce na nga na matungulu nde totie boye donc matungulu eza te ba 10 minutes matungulu ese ba 10 minutes po ebela sikoyo nde totie boye atie tomate sikoyo tomate mpe ifo abela mpenza donc sikoyo donc alivanda mpenza mwa lokasa ya solo tomate atoka apres nsima na otia mai afo atoka nano mai yako tiango pembeni na osalela ngo sida atoka basabona kaka bosabone ebele bosabone vraiment na time of grace bosabone kuna ebele nzambe ozanga te kopambola bino eza vraiment na besoin na bino bosabone mbote na ngai bandeko nyonso na ngai bosabone madeso oyo so bolimi yango mama samba ngoi namoni ndenge ozorate deja mpo ozokesebelela madeso suka ndenge oderve ndonge madeso na losoli ezala nice bosabone tele réalité lambela bana poto bayekola nga la binga nango oyekola nga la tunana nga la okana nga soni te yango nayebi ebele
yango nayeba ebele bonde naza boye secret mo eza na kati me balakisi yango te secret mo eza na kati ya badeso balakisa biso balakisi bino te donc mpona nini mposo olingi yango fo contacte mama Claude atoza na ndako so olingi alambelo bato ya Londres bayebi madeso donc secret mo eza na kati ya madeso na comprendre mais mpo naza mwana balakisinga donc bino bomoni kaka ndenge eza wana so bomeki mpe bongo ebima nango mpe bien mais soko olingi yango mpena ndeti wana yada ndeti wana sala kaka commande nango pase kaka commande nango bayela yo nga na oyekola nanga baotia mai sikoyo mpona etoka sikoyo otie mai etoka sikoyo ifo etoka mingi mpenza ngai ebima. Bon, totiki madeso na biso sikoyo etoka Anita Chibo mama Beton mami Sendeke ya bino yango wana Anita Chibo mama Beton na oya mpona liboki ya bakonfilema esila nano tomonana donc tozela sikoyo madeso ni sauce na biso etoka komoni tala sauce ndenge ekomi sauce ebeli kitoko donc il faut patienter tala sauce ndenge epesi kitoko sauce il faut ebela bien mpo madeso eumela nanso te na moto moni sauce ndenge ekomi ngai kitoko tala sauce tala couleur ya sauce malgré tu nzunga malo ezosalanga mpasi mais tala sauce ebeli kitoko bon sikoyo natia mwa bouillon de poulet ndambo. Bon, mutu na mesure na ye ndenge nayebi te ça dépend soki ya madeso ozolamba nde nini mais nati boye c'est bon nakobalola sikoyo naningi natia madeso naosopa madeso na kati bon bomoni madeso ndenge ekoti na kati naotiela mwa mai mike sikoyo omoni madeso tala madeso olamba madeso na nzungu moko ya bien mwa mai mingi te nati mwa mai tala couleur ya madeso sikoyo nakotia céleri natinanga kaka boye nabwaki boye ole nakata céleri nati boye na suka mwa mbuma pilipili nabwaki allez bakisela mwa mai mike po madeso fea na mwa sauce mpona loso madesu ya Claude yango oyo madesu ya Claude Diembela oyo bandaki kolamba na barestaurant nyonso tu na France na Londres yango oyo nyonso tu alingaka yeba madesu yango secret madesu na ngai yango oyo le reste est contacté nga moko bon c'est bon madesu etoka mwa lokasa solo natie na kati natie mpe mwa mbuma pilipili c'est bon oyo mindondo ebele natie nanga saisonnement oyo nazwa oyo poussière boye natie te kibe magique kaka na bouillon c'est tout. Ah bon? eloko te wow. Oyo asalaka miracle oyo atiaki boye c'est bon madesu na ngai yango oyo sikoyo tokangaki finiku bozela tour ntango madesu ekobela tolakisa bino susu bon tofiniki madesu na biso bino mo bomoni mama Claude ndenge asali madesu nde bandesi kino suka eloko moko alobi atokise madesu na ye lokoza madesu ya pembe atokisaki yango kati tangawisi akati tangawisi atie na kati mpona bato oyo bazala babela estomac balikoka ole madesu ya pembe te so kati to tangawisi na yo otie na kati eza na problème te madesu ya pembe okolia na yango atokise madesu nde na tangawisi donc atie na ye mbiso akokaka te atie na ye banini te na badeso bato mosusu na lia batiaka babombela nzoto batie bambisa okaka banini jamais saisonnement boyo natia boye natia saisonnement boyo natia boye donc céleri atiango na suka kati kaka minene bongo abwaki na kati madeso ntina oloba boye oyo bayebi sandra ya bangol ozelakaka baero babi confinement vande pa ya bino yango oyo
babi confinement vande pas bino po niveau lela madeso ça dans aka madeso niveau lela madeso yo zo kapamba babi confinement vande pas bino ko yate na bombelo la frigo ti muko bafungola confinement na yo olambela yo après la pension donc on les a kinga merci na bino bo s'abonner belé semaine prochaine olamba toza na mbika pe ya pasi mpona kolamba ngo donc bomona mbika nayebisi bino donc bosabone boyeba ndenge makambo ebele na kati ya page na kati ya YouTube na biso Time of Grace elambela bana poto toyekola nga na mona nde balamba madeso na omeka ngo mpe ka semaine oyo mpona alinga madeso na omeka ngo mpe so na meka yango so ebima bongo mpona moni nyonso tu mpenza so na mekaka sa koyebisenga monga na bida meka me namoni ezaka bongo te ekufa soni komona mpasi na invité nga bingaki na yeba donc yango wana zwa nzongo na biso bene evandi na moto sikoyo totiki madeso biso ebela tolia yango na loso madeso okutu konga kokolia biloko pamba te fona lia kaka na musuni pembeni me madeso oyo nalia obala loso sa musuni pembeni okapenda ngu mokolo naloba boye mpo nayebi bao bazali bayebi donc so olingi yango obengi na bolambela yo wa nzungu mbeba yo tikelo ka yo donc tose madeso na biso ebela pilipili madeso na biso ezotoka donc pilipili na kati banini bamiso balata balamba madeso ekangama eplika te madeso ebongaka ezala boye sauce donc mai bon etoka no mai ekita mwa moke comme ça tomona ok nano ebeli te tozozela wana madeso na biso yango oyo tomoni yango nde evandi na moto te nzungu mpenza evandi ezotoka bon tozongi lisusu na parti na biso ya suka madeso na biso tolingi totala yango so ebeli to ebeli te elambeli ya bana poto bayekolaka kanga nayekoli nanga basala madeso boyekola bosabone ebele boza bavideo oyo bokoki koyekola bosabone na Time of Grace TV bokoki aime page na biso bolike aime elambela bana poto wana page na biso ya Facebook na bosani te koyebisa bino keno MG Star Boutique eza na nzela MG Star Boutique bajogi nango semaine prochaine déjà tolata yango donc weekend déjà tolata ba MG Star Boutique donc tozonga mpona yango totala madeso lisusu ebeli madeso ebeli yango oyo madeso ya charme ebeli yango oyo na sauce mpenza sauce yango oyo madeso fona sauce donc yanganda mpenza ko ile ezalaka madeso yango oyo ebeli oyo mwa mbuma pilipili wana yango oyo mwa mbuma pilipili malu meka madeso ebeli madeso ebeli yango oyo okanga moto biso madeso na biso yango ndesika na restaurant ya nganda mwa pilipili mwa nini donc madeso ekendaka boye bogumu ezala madeso kanga moto donc olia ozomela supu ya nganda mpenza ozolia omela supu madeso na biso yango so olingi yango na mwa mbuma pilipili ekoki bien yada baklia nango banaolia madesu na baya bozokanisa nde banaolia yango liboso nayebi ke na teli koye madesu yango osala commande teli ya bakoyo kosala commande balobi
babisa commande Wa ba kulia yanga penza. bayebakela madeso kofi ayina yo kuna na paris mooli yango so eza te o yaya moto madesu yango oyo madesu ebeli donc tozozela loso nga na olia madesu na loso yango donc ndesika na restaurant mwa pilipili esala bien osabone ebele semaine prochaine toza na mbika nayoko deja madesu semaine prochaine toza na mbika babi mbika ezala mpasi olamba yango me nga na olamba yango merci na badeko nyonso oyo bolanda video oyo opartage bosabone toza na besoin babone na bino po tomeka koyede bana na biso tolingi mpenza na ane oyo esili deja na septembre moso baklase ezonga tokende kotangisa bana na Congo toza na besoin babone na bino po tokende kotangisa bana na Congo nga na yo tokoki kosunga ngana tokoki kosunga esenga loboko moko esokola elongi te me esenga nga na yo tokende kosunga bana lor ezosenga bosabone ebele nzambe azanga te kopambola bino mama kudalikambola bapona video na biso Bon, alambi mbala nsima na oyo bawana ngo besoin na koyede bango baza bana ifo toyede bango na kolamba tozolakisa bango bayebake oyo bango babundani nango bakoki te so babenga oseko na koya na saleli bango oyo mpe bana besoin commande bakomande nga yango wana bongo tika malamu na kombo na Yesu. bye 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 bye. biso toolia